balobi babi opération basa la biso loko basala ba musicien. Alors yango na isa ba comédien moment yango to za soudé. So bozo mona iloko ba G. Ba musicien baza soupe na basa potote. Ba musicien baza soupe na ba fani pena ba ndoka bila ba mbongo ne baza soupe. Lelo ba ciblé biso ba comédien. Na banani na basa potote. Na mibala potote. Ba mama YouTubers. Na problème ngeza boye ba mama na biso wana. Boko ko koma ba chroniqueuse pamba. Boko ko koma ba chroniqueuse pourtant mafuta ko mata biso. Ba to do so to bovandi wana ba comédien ba côté la bino. So tali ko banana mwasi ya. Mama. Te na bani na suka. Mwasi ya dadie azala kit. Ozi o ngana finga mina poto mwasi pululu ngana finga ma pona mwasi pululu. Ba loboso côté la koko wana poani. Mais koko lelo ko salir sou biso. Maman do pena avec tout le respect que je vous dois. Maman yoko sa makambwana. Maman yoko sa conférence de presse. Oza moi sa papa biso sans souci. O atika biso na pasi. Maman ko ko konifati pamba. Falon botika ko lexa maman na TV. Po biso tango yaka awa mutakufa kate. Ko piquer ba crise na ko sambwa. Na sala ba effort okene ina ko so ba formation, ko ba technique à théâtre. Mais ba tout muso le ba finga biso so ozui essayer de Panama. Ozui mida la Taylor actrice ma ya ba réseau. Ba sokola ma moto ma kasi na poto, ba pakola ba produit le roi ba mililo, ba jaribu tilo na poto. Po ba mona ba basi ba ya mbenzolo. Et puis ba mi benga basi a poto. Na hiver pe. Bala na biso, ngomoni bana na biso, bozana bango. Toti na bino bobota te. Le roi bobota bana biso ba ndelo so ba comédien. So bosali kam toko kota, toko anyo pe na mobali, to ya na ona vidéo. Le ko le komi bongo. Mais ne bon azal libre à quoi qu'on s'est remarié. Veuve tikala. Veuve tikala bongo. Atikala bongo. Soki ba meki o linga za sou veuve. To sunga bango soute. Donc soki ba meki to relaxa vidéo ya mibalo bazo lingaka. Siko to kene bongo. Ngana yebisa ke c'est de Panama. Na yebisa ke c'est de Panama. Point barre mobali azana yewana. Na mwana na basala Aden so mwana na bima mwana mobali wana. On est dans l'accusation, ma casse au le ballon. On doit accuser mon tout. Ngana géri. Et c'est de Panama sala moi papa sala moi na Aden. Pourquoi pas sérieux papa solo. Na yebi papa na yebi makasi. So landi essaie de Panama. Olandi mi dans la Taylor. Olandi na yana bino so mukolo. Ba ono so bazaba sa bata maboki. Leti yana bino mukolo wana. Azai katula Sofia muta maboki mobu. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze. Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze. Bala poto, bana kin, bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV abiso moko. Ya boss jibe kumaluta, hein, le gouverneur. Check. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui nous trouvez de partout à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Tout ça va par rapport à ce sujet Eza Ebele Otokosola avec mon invité. D'abord, je veux dire merci beaucoup à Guissole qui est derrière cette caméra. Hein, donc aussi merci à Moïse le prof par rapport à Ben de l'anga image de nous monter ça vraiment qui toko aussi. Merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est les boss très charismatiques. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je vais m'entretenir avec Yajeri Kobetox. Sujet Eza Ebele, ces derniers temps, a commis à la une, Yamafinga, Omona, Bado Finge, Namoni Blondine Mafuta, Ado Finga Yajeri Kobetox, Toke Kula Batumsus Kuda Asila, Abim Saban Ebele, Mokazan et le côté, Toke na dossier coquette, na maman Mélanie, na ba veuve, ya ba orphelin, ba veuve orphelin, ya ba artiste. J'ai comme alors finir à Batou alors l'on a aussi une émission par rapport à tout ça tout me rappelle ça l'analyse. Je dis merci beaucoup à Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse papa la Rossetti du Sengomoka hein, David Olito doux de caractère. Merci Penayo, merci beaucoup à maman Belgique Léa de la dame de cœur. Merci beaucoup à maman Yvette Matondo na Belgique, maman Anna Mokondi, maman la Chine, maman ya London City bino tout engagement ibele, maman Beya Banzu tout la taille, maman Belgique 4 Bosé Belé, Fungola na invité langa to solo là et femme depuis Paris, ya Jéri Kobe, moi la mboka, mbote. Mbote Jemima Ibele, mbote na ba bonini so ya Congo Victoria TV, ba pesi ba mbote belé, na sele moi mikole belé, o eza pena parler na ngana leka ngotro, mais eza via musala en tout cas na zana esengo mingi ya koyambanga na plateau na yo.
Jerry Kobetox mobala litutu ya mbomanazo le beauté à deuxième république papa na Aïcha Bampeledi azo totalisé 21 ans en tout cas na kolisi makasi bientôt pe na balisa parce que moi na roza boulaté fois la moi na moboye mbala moko na ndako libala et puis moi na mibalo ya kalingi ba faire gradimbaya et puis na pesi tant balo ba warrior numéro 1 Sophie no mukuna donc biso na quartier to benga ke Sophia donc tonton moko ya Bogar donc ba warrior bo sa zuwa te warrior numéro 1 a Fali so kati makile komi pena Fali pupa Sophie no mukuna et puis na moni mamoko Joyce Chati leki ya batu ya grand frère na biso José de Jésus donc système bonge kaka donc des longues jambes quoi moi c'est ya lokolo molai donc naza wana en tout cas ngana lo ba vérité mikolo na olinga batu ba se penga na poto pona lo ba vérité donc soko ko supporter vérité ote c'est comme ça moto na solo ka batu ba na vérité o batu so ba monaki na yo o lelo bo ba na peut-être avant yé mais azo elongo na yo et comme tina ba parents bozo na Vladimir Mafuta en tout cas nazolinga na bandal to fula boto na bandal to fula moto te na bandal atane na ngana na saka na baki na mona bandal te ngana za mona cité des anciens combattants quartier L Kaluka te cité des anciens combattants quartier L donc pas na biso toza ba voisin na baya modogo abarambwa toza ba voisin na baya Samchintu vous comprenez na vandi pemena ba star et puis na cité des anciens combattants tout na mutu tuba ke na luka bagar pa pamba kunati bana ba soda mais quoi luki pa kotina mama yango wana donc na banda 1900 Pentagone banda 90 naza na banda mais na mibenga mona banda te pour père na nga sombal pa on a bandal te mais bandal ba yambanga na comment esprit ya bandal parce que tant to ba bandal eza état d'esprit eza te que to memi Paris au bandal c'est Paris to comme si bandal Paris te état d'esprit moi bandal soit na fête au remarquer au moi bandal parce que bato zo tangela nga kombo wana ba uti na ba commune moko boy na finga ba commune ba ninga te na foulete mais blo na ko ya te leki na Clarisse Plasma aya na internet a tikala kozala bula ya internet te na bimisa leki na internet mamoko azwi libala o to tanga koma mobile na TV Dodé mavumisa azana Hollande yazana Hollande matika mwasi a umela est-ce que comédien na liboso batika umela azana to tanga liste Clarisse Plasma chaque mois azora 2 cartons auto mon la télévision na osala na musala kuna caméra za na osala musala leki na chaîne internet bato tindele ba carton Dodé mavumisa flatterie ka bo utela ka mwasi na endaku azwaka charge o tu bazwaka to na confinement makambo za makambo ba internet mais Clarisse Plasma masa ke ikala makambo ne mutezo boma donc Clarisse akutana mobala vine Clarisse yazate ke akoti na milia ba comédie ba ko mone mutakala pesa ba film na milia ba ninga boy ya mbala mibali boy ba mone mutakala tu ba usa yo donc c'est important nga gérer na charge on a refula moi na commune mo boy et puis commune ngo wapi Fazer est-ce que mutation na pena Fazer ngana mona palais Kuto même tu fazer c'est ananda kuté mona palais mona mabe azana nda kuté mona palais so na Fazer te ngana mona palais ngana mona palais te longola nga pa na biso tchenga pa na nga na futela na ndako 3000 francs te na futela na Louvoilou appartement mo za $100 et puis na za na garantie te sauf futi te ba bimisio ke tu na so parle pas on nga za wana et puis bato ba ba ke jero ba internet kala na répondre bango lelo na ba internet kala est-ce que zela na umeli ba na beta machine to ke ba no beta machine nga ba internet kala nga ba ni théâtre kala oui est-ce que na la nzela nzala na senga na belaka est-ce que o ka de ba senga na mo na internet cause ya grave est-ce que nga ça 2 ans na sala sous théâtre te webi na les na 3 opérations so ba comédie so ba yuma mais bima la TV et puis na sala récite ça la papa na biso sans souci personnel mais memaye nga ce qu'on a sala ngopi basala nga au deuxième opération sans anesthésie et les gars la TVT nga na mutanzala te comme on a Jérémy Kamiende Kolo Kombo protocole ya Mobutu famille Kamiende mo mala Londres donc na za mutanzala te so ke yindeli nga moko famille Simba donc bato belo ba ya ba lo ba lelo Gérard Oumeli na za na tantine na biso mosa ke na poto 2007 ni mukanda ni asa la papier de service ni mwana na Kinshasa azala mabelete mais so comparer nga na ye mutu na vivre na Kinshasa na pasi yo siko kenda poto mboka bien mboka état de droit so mbalupa monte poani obota ate poani ozo mukanda te poani to andenge moto ote patepa to andenge moko alors nga so na zo biloko et puis nga
naza charge ya famille nanga bato baza tout autour nanga nga so nazwi salaire nanga mama bonheur télévision la minute limbisani na otanga kombo chaîne zo futanga na minute na ndima mwana mwasi wana oya ko comprendre bi j'ai sa charge faut la photo autant soki nazwi mbongo na salaka oya nga yango yo ya famille kieboui mama nanga ikapinga ololo o alesi ba comédie belé na ndako liputa na nzoto apesa bato donc soki nazwi mbongo na katanga na tindele azo méritango moi ça boti bana 7 na mobali moko kangi mutema bazole bambanda azo mériter le loya mbongo na mwana liboso souffle na liboso viezanga donc alors makamso ça maloba na internet ici lo esolo passe point pour bateau yo bimisa ba comment la succès ba yebana bimisa o ya makambo émission j'ai manga nga beta comment na Google Jerry Kobeto ça pandi Jerry Kobeto ça lobi au moins des 100 ans mais ba tuana ba bima muke. Et puis, quand on a un slogan, oh, bango baza ba PD, yo da PDT, o kanga makana biloko wa. Et l'on est soit. On dit cop na biso to yeba, ninga iso mutazu na fond normalement na yeba. Les ti chatir, maramaza na mikolo salon de coiffure na maramnae. C'est ça normal. Et ça qui lesbiennité, et ça te que wa pesi so ginité. Mais so tali ba te belé boto, lo ba na biso ka poto, to couvrira bandeko. Et belé to yoka awat. Bino mo lenga passeport rouge, mo lenga wa kenda ba poto boy. Nous avons moi ça lesbien. Yo so boule mobile mutasa ila kai. Siko yango moni to enviété. Et belé ba ta mon ami tuka na poko balala ka bienté. Ba vandela ba mai. So nga gérer vraiment bali. O moni na va na kit. Nyarbivore. Mobala solo. Na mi bali na chronique to tikali mukie na théâtre to tikali mukie ça langage que moi ngam na lobiango. Zwa mi bale bela maboke bana ba basi me basala bango loti. Po baza su mi bali ti. Parce qu'on a vrai Joe. Bobo aza frère nangai. Ça langage que yo mto ngana a ko sa promotion mututé ngana mona bandal na sa promotion mututé. Et pour l'équipe bandal pe soki monolithe bimeli bilo comme ka bandal. To fula ka mututé na mitanga ngamoko fona mi fula ngamoko. Bobo aza frère nanga on respectake makasi vie ya mutu ngala bika boye. Nzamba lingaka te basali mobalo ko ma PD. Ni on a vu son vérité, on a vu sur la caméra. Tous ans on va pédé belé na théâtre, tous ans on va pédé belé na chronique. Mibal batikali muke. So ba compter mibal ba compter nga. Et pour les tengo comme bobo parce que Mikolo et ba do finga na non ni Doudou soupe ba do finga ma casse mais il y a zo répondre à Doudou soupe. Doudou soupe ba finga bobo. Doudou soupe. A do finga bobo na bana ya bobo ba impoli na bobo ai musala ta leke na nyonso. Mais on eza makam na bango mama. On a ta une comboté. Te soki ba zo finga na en tout cas nga na côté le pe ba comédie trop na buno ba le longa na finga ma na poto poani. Po nga na jeter le premier. Omoni nga na risque vie na nga maman Olive Lemba mema ba comédie na poto. Na finga vie na nga Césanga di vie na nga ya mabela mbinza. Pour le bar qui va poisonner combattant. Maintenant, bazo ba betela nga tricage maman Olive Lembe so Rolanda vidéo occasion muta finga ka mutu ana yeyo. Maman Olive ta la vidéo ebisa ba comédien. Moi mon balo boyela ngai. Mais vena nga kati ya tête sinala nga bi ba diaboliser yo. Est-ce que na kufa? E belé ko ba kena pas mon Olive auto zo banda ko kala mingi te. Ba pesa ba $500. Je na luka ba commissionnaire. Kala nga na sakade na ndako. Kala 500. Donc merci maman Olive azwe libino bandako. Nga tika na sala mingi les paniers circulent encore. Nga les rati. Voilà. Vous comprenez? Donc ba yuma ba lo ba bongo ke Jerry Kobeto sa bandaka la fula bana. Tangela na bana sona fula na leki nga mona 6. Tangela nga siko toke. Ngapi bana pour les ba bana nyo sona fula na leki nga 6. Pour nga na zo boya na be mission. Mona après yo ba ya manga sona mission mususu. Après yo ba musu ba benganga. So na 6 te na yebani te. Moi ni leki nga 6. Naza papo naza na énergie et puis na continuer ko bimisa naza mwana modéro totoka na lambanga peut-être misinga na makone boy pou kende fula na balubo salaka obima pe na ngote ma yo so be tatu obima rapete mama moi promesse ça nini ngai ta na sala na jouer théâtre kin bana belé bazaki boy ko bima to obunga lem sou baza lelo ngana jouer na Tropicana de 2002 na TV Leti journalisme 2002 na koti cahier de charge na Tropicana après Charlie Prince a na 2004 na simananga mais là so moninga na internet o banini a gérer mon internet na oti na télé claire ba recruter na kota CV vous comprenez donc babilo ko na bolanda ngo te biso to ba mbiaka voilà merci beaucoup Jacob et tokota na sujet coquette après tozonga na moi politique pour os aramuta politique ou le barbe ba politique maramuno ya leki na coquette humilié par ma maman, ma veuve, basali moi na conférence de presse par rapport à Colline na bango oyo selo bango balobi qui a escroqué bango depuis mois de décembre til le 3 mois to loba réaction ne cause à la nuit moninga lelo ko mosala nga pasi
bana basi mo bazali na Kinshasa ba sala théâtre ba koki ko sala théâtre o biso to monde na omoni hein théâtre ça musala passe et ça travail d'esprit c'est pas pour rien moi ba biso ba géro na kata katikati ya vie na nga na théâtre nga na sala ba effort okene ina ko so ba formation ko ba technique à théâtre mais ba tout musoso le ba finga biso so ozui essayer de Panama ozui mi dans la Taylor actrice ma ya ba réseau ba sokola ma moto ma kasi na poto ba pakola ba produit le roi ba mililo ba jaribu tilo na poto po ba mona ba basi ba ya mbenzolo et puis ba mi benga basi a poto na hiver pe lelo ba sali groupe WhatsApp nga ba informer nga essayer de se mbandaka soki essayer de mbandaka comment est-ce que Nadine et Sekola na okiba et puis ça ba masse belé théâtre wa o ba collègue ne ba bandana etene ba mata mais ya tikala kaka le roi tanga ifasiki awa ke je la musana na poto ya journalisme basali groupe mo ba 500 personnes à 4 j'ai demandé au signalo yango lelo bazui ba kotisi na ba innocente ya batu ya basi batu mobali nyonso ya poto opération moi sona bimana groupe WhatsApp ya buzoba po akoko ba chroniqueuse nga je so na kuteli na ofinga e nga na ofinga ofinga mama nga na internet na ofingelo mais sauf ka oza po mo onanga so za po mo onanga te la bana otindelo bana et c'est parce que pour al ba vérité azolo ba vérité te et c'est problème neza nini et c'est na zaki na problème à méningite et c'est méningite et ça ma casse na Kinshasa méningite et ça ma casse na Kinshasa ake na poto la zo ata occasion ba bongisa ko mutu munde ake pese le rôle ba ngo balinga boka ngunda ba pese so ba comprimant minene no ba comprimant minene mindele ba pesa bato et pese so double makasi nda ko sa makambo sa na internet ngana yebise ke c'est de Panama na yebise ke c'est de Panama point barre mobali azana yewana na mwana na basala aden so mwana na bima mwana mobali wana on est dans l'accusation makasi o lo bala on doit accuser mutu ngana géri et c'est de Panama sala mwana papa sala mwana na aden pourquoi pas c'est papa solo na yebi makasi yebi papa mwana na mutu maboke bazo finga lelo omoni basi wana so olandi essayer de Panama olandi mi dans la Taylor olandi na yana bino so mukolo ba ono so baza basa bata maboki leti yana bino mukolo wana azai katula sofi ya mutu maboki mobu on va répéter na victoire sera hier le roi zaki a notre travailler na ba benga ba Amazon aye auto so mo na passe au kabeli mobali opesa mobali monga usa yo opesa osomela mobali opesa mobali nyoso ka pa usa obie allez kana na koma finga biso et c'est de pas la masali groupe WhatsApp a compté 500 personnes en 4 on a informé on a zambia kate yaya aye biso ngo opération chaque semaine ba betaka au moins une dozana lobi na butu to rola to lamuki tout a gemima to comment défendre yo balobi babi opération basala biso loko basala ba musicien alors yango na isa ba comédien moment yango to za soudé so bazo mona eloko ba G ba musicien baza soupe na basa potote ba musicien baza soupe na ba fani pena ba ndoka bila ba mbongo ne baza soupe lelo ba cible biso ba comédien na banani na basa potote na mibala potote ba mama youtubers o batanga ifasiki awa ba essayer de Panama ozui mi dans la Taylor oyoko zo suna mususo nani o nani oh nani mususo ya atobola yona essayer de Panama yewana do ba sali groupe mo boye ba fingisa ba comédien est-ce que comédien za mwana mama kulutu na bino so le digérer mikola comment vivre na internet que tali o lo ba na internet tempo kinduma amne l'équipe bozo boto la mibala batu na poto kinduma na bango na bazana ba fi nyoso to ba chroniquer za poto mabala ya to vana nani babala e o babala la certificat de soki ba benga mabala ya to vana bozala ngo entre bino na bino to na mboka pasi mais yo na poto ya to vana mwana mosa poto ya to vana siko tuli so ya to vana ya poto siko ya Kisasa c'est ba sente na 4 bana mais oui pour Kisasa ça combat kaji awa nzala minyoko na 18 auto auto les gars c'est normal to sente c'était moi so mona Gérald Yamaki et na vie Gérald Lingae na Olia Maki nzala mais siko poto ya to vana kuna ba pesa monga ba au pire na mona mabala minga poto ba pesa ka ba au pire biso ezaka bi kaze 20 kaze ba kuna ba pesa ka ba mai esthétique ya novelas po za poto so ba weekend ya to vanda c'est botuli bakasi et c'est de Panama ce qui théâtre est facile on a produit théâtre la groupe na chaîne et ko talisusu te ko ngana obi ya kobe ngana kina mamba coquette ko bo finga essayer pourquoi ba mutangali muta sai makameza yé moko coquette problème neza nini omoni makameza tango bimaka coquette za mutu ngana vali na joli sasa banda nakuta na joli sasa banda groupe ya Sami Mokili nazala na ye natikala ba coquette na makambo wana te
Coquette azape mutu o le lozo gérer chaîne na ye au moins ba te bele ba bulaka gérer azane ka permanent les te basi muso poto ba a bengi alinga bo so la 55 minutes ya nini yango o beli sanga lito ipamba o na suka na tinenga $20 point si on a tu ba biso na olenga 0033 te 0041 te lukane mona bani te sika abisa o mère ngate ngana mbiaka na olengo te posa muta poto ya kisasa to apena ba petit na biso bien na ba kinia o pena que ozue boya za mo sanzala te alors ce que ba petit on a ne baza coquette ninga za est-ce que kozwa ba bilamba bo komona ba ke ala ta bilamba na ba bilamba e Mamado na théâtre ya ingratitude na pas Serge ingratitude balatian na SB vraiment atabino moko et puis de toute façon bilamba tournage bilamba msupe ezarbala ta na vie normale ti oh ngana période mona zaki so na jouer papa na kezo ba verset que ba verset na otambo nango et c'est bilamba tournage non les ba roba bien kitoko ka ba roba bien et puis ça minene ba bien ça taille Mamado yango na koketa lataki yango na ba maman ba lobi ya ba mama prouve que yango na koketa lataki nga problème ngeza boye ba mama na biso wana boko ko koma ba chroniqueuse pamba boko ko koma ba chroniqueuse pourtant mafute ko mata biso bato do sotu bovandi wana ba komene ba kotela bino so tali ko bana na mwasi ya mama te na bani na suka mwasi ya dadie azala kit ozi o nga na finga mi na poto mwasi pululu nga na finga ma pona mwasi pululu balobo so kotela koko wana poani mais koko lelo ko salir sous biso na ko Mamado pena avec tout le respect que je vous dois maman yoko sa makambwana maman yoko sa conférence de presse oza mwasa papa biso sans souci o atika biso na pasi maman ko koma konifati pamba falon botika koleksa maman na TV po biso tango yaka awa muta kufaka te ko piquer ba crise na ko sambwa ta mafuta ko mata biso to kotala so mama te alors bo pekisa mama ngana uti ko sala na uti ko monter mission ya mwana moko Lolita o batangi kombo na ye balobi bilamba zapa na ye alobi boye na za na vidéo na lobi bilamba zapa na ye ti sikoyo ba fait va benga ya ko so et puis ba fait va zo boya ko so na vidéo pona nini ba mama bata poto so batinde loko nga batinde nga biloko j'ai repé ça chez Mima mais bon ça une émission au pesa ye parce que ba mama boya vidéo point faux vidéo tu bango ça conférence de presse na vidéo pourquoi ça conférence de presse na vidéo ko so bilamba bobo ya vidéo point so yango wana ne bango ko trouble ane zo sala bongo bilamba ezali kokete okenda bilamba wapi mama kokete za la combien de fois na poto ba ko so bitini nga 20 kg 30 kg tout ko sali ba ndeko na biso boy ba tu ba matisi mafuta na makasi et puis na kamwe moi na vie na biso sans souci akiko leke mission ya mon pono on essaie de pas na mawana pour que nous bango ba koma banani moi ni Fallon c'est que bazaba na problème mo bela coquette o eza maman eza privé problème nga ezali na yo ki audio maman biso Mélanie maman okolo biloko na oki audio na ye na comprendre que 12 ezala ba comédien obi maman na zo banini maman na pesi bino nzela bo sala bo popola ye bo loba na ba audio na ezala téléphone na ngai donc ba comédien na so ba comédien ba otinda bango ba balukela coquette omoni siko géri oyo ole mso mona kuta to ko benga ngate na ba tournage na nga sa suma bokete nga sa maboke na nga mona komi nga lela maboke muté so za besoin lela maboke j'ai mon papa modéro donc il a lela pas d'enzonzi a tonga ngati donc coquette le mso ko le kapé j'ai bois pesi j'ai mbote té a mona j'ai jira finga ba na internet mais tala lelo na publier na Facebook na nga je suis coquette bi combien de fois ba to finga nga bino tout bozu photo ne pas na nga ba comme je suis coquette bino tout je suis coquette je suis mukuna tout bozu Moïse Mbiye je suis Mike Alambai na côté de ça Mike Alambai Kalami te comment moi ça ko bala dossier za nano en cours il y a divorce yo ke buko lugo bimisa mobile ndeni na ko makami ntende kwa Mike Alambai ndena osomba likamwango ngana somba makamna chanzaka donc botika joli ça kimia botika ko traumatiser ye bilamba na bino ezali boya ko zwa na vidéo konanga sa vidéo Lolita be coquette yeah vidéo za nini oya ko zwa caméra za boye ba to pesi mama Mamado biloko ne yango bata poto basala bongo si ko bino bozo boya vidéo point bozo ba ouais ko so pa biso linga makamba vidéo te ba kanza ko to si biloko belé basungi bino coquette salaka émission après na mona ke émission mo ya maki mama ya Masirika aloba ke ça inga pasi et ça ba bilo mo biso to ko sa ba émission ka te to démarrer batu coquette a tie idée mo ya émission mo ya be esunga batu mais bobo saniye tane bo mo démarrer beza boyo et ça la nango 3 jours 4 jours et c'est la nango kamite mutakala ko te umela raté 2 jours et sili sikotaka ko sila bon ça a besoin coquette et après bon ça a besoin coquette ngabe la bisi coquette ben sanga na conférence de presse le quoi elle na Congo comme ba violer mutu conférence de presse mutu bakangia muibi conférence de ça lango quand kala mingi ta to panza sko ba vérité
te awa eza coup sur coup moto akufaka te eza kopike bakrise na kosambwa donc bango balingi kosambwa tokosambwa biso nyonso tu eza sens te. Voilà, merci beaucoup Yacob namola kolo mo quand même nika poani parce que ala ba vérité na kenaki na bini na comité ko pululu ngana kotele ngana bon nakolo balika mate ngana zo problème na moi Simon ya poto bon ex na nga ya poto poka na kotela koko poka na kotela koko vous comprenez donc koko ngana naza parmi biso la tendance to 100 mois na internet likola koko metale le koko osala na komona to vana ngane pembena na kene kolobela ngo na ndaku boye na ebinda kuna c'est pas bien koketa za ndeko na ye et puis bozana bana na biso ngomani bana na biso bozana bango totina bino bobota te loko bobota bana biso ba ndeko so ba comédien so bosali kam toko kota toko anyo pena mobali to yana na vidéo loko le komi bongo minde le bongo za libre akoki ko se remarier adverve tikala bongo atikala bongo so nga meki olinga za sous vérité to sunga bango soute donc soki ka ba meki to relaxa vidéo ya mibalo bazolingaka siko to kene bongo. Voilà, to comme ko shooter tel que dans mon politique dossier ya ambassadeur Italie akufeli biso mboka na biso aussi problème biloko na lingolo bango mboka zui problème pour to shooter dans mon école ambassadeur moko akufi kaka bo komi kolo bango ebele ba kongolo ba akufa kuna na mboka na bolo bango te poite to boy taza mutu asa soki bino bo oki kongola za na complexe italien siko ba kongolo ba akufa kuna bolo baka ambassadeur akufi biro za na Kinshasa ya kene na mboka osani akiko sela musala te wala za filmu nzambe omai moko nzamboko avale na martyr a Chebo guerre est na ba kotereze belé kuna na guerre est wana comment na ambassadeur bitambola tambola ozala mabe okelo ko sona balo yebeli mutu na makolote ngai pona nga ba kongola botika mitema mabe bozolo bo Tshisekedi abomi ambassadeur Tshisekedi asali ambassadeur akufi na lokoso na ya ba minéré akeko luka minéré ba cop na ba kota kuna ba bomisa ba ndona so ba congolais allez film wa nzambe moto nzambe betiye. Les propos tenus ça n'engage que moi. Si vous avez un bateau en air, si vous avez un banani ngai moko. Donc comme il a souka kasi, poto souki ça, bah remerciement et puis moi félicitations à bateau qui coûte pour la monument ya King Kester au PC ba dédicace. Bombula sali Kester te. Wana mon est joli mubiala. Te bazui pena Kester, pas ko sara na Kester, bon Kester azaki bongo. D'abord na scène makone ba che kroko. Na sapato bache wana jiza ko ozomona basali monument mo bezana ko kesterité ngana ozomona eza vie joli mubiala omani ba photo mususu so omani ba na ba salon de coiffure so ba dessiner ou raté omona e maleti ya moko bon faut participer ko wana ou raté e ma onde yala ba mo bazana ita yala ba mo bazana Londres ya Jonathan ya Jonas omona ba bimi ou raté bimi ya Jonas de ba ça les femmes ba biselonga kester et puis ba tia kroko e bukaka nini podium na martyr faut ba tiango ba kikuti boli biso ba boyoko et puis batambo kikuti belé bozana bosani premier ministre nani président assemblée nationale on akuna asali sa siko Kester honoré Kester que on lebsu o architecte wana saliango azala no amateur na azala mwana mke bimi Kester te donc li lobalanga suki ezali botika ko keta vanda kimia azani de ko na bino botika stressé et puis nga ina ba boye na lobby boye nga za muta centre na muluba nazo chipa batu nyonso tu oyo ba comédien nyonso ba pesa bango mbongo bazo pesa basango ya bandeko na bango kuna ceux qui ba pesa $100 obela malade à $3000 atinela yo ceux ba pesa $50 obela malade à 1500 tout le monde a pesa essayer de Panama message na mi dans la Taylor na ya moi na Canada na chipi bango na laquelle bango mabe ba bela malade ma classe famille na bango zanga mongo ko aider bango ba kufa to le bango to le lape comédien kala to le lape ba comédien kala voilà mabanga te comme la sukambula voilà mabanga na ngai na Francis Chio muluba cher mutele sanga ko koma PDT IST za $3000 merci beaucoup na Adricha Motometa za kini beba donc likofi na bomba na Mukongo merci beaucoup na Chati Joyce, merci beaucoup na Shada Mbombo, Shada Love, Mikolo Nazana Iye. Kalami to mo bolobo chéri na Shada ba comment moi c'est na mobile. Ba complexé, voilà na PCB mbote na nani. Ser na biso combat ser ngo kiminga numéro na ngeza plus 243 90 36 30 165. Oya Monique na lobi mabe. A supportenga. Wa Monique na bima ba supporter nga senga pardon te na internet mais bandeko na biso mamba sala ya groupe WhatsApp à 500 personnes et simbate comédien nzonzi ngute sila to kufa te et bon kaka internet mais c'est YouTube asa ya bino
Midala Taylor. Et c'est les Panama, et les Paradjouma. Voilà, c'est bon. Bon, on a Clarisse Place Makuna. Donc, occupez-moi, moi, on a tes pardon. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Donc, c'était là avec Yajiri comme Tox Mobile, tout pour comprendre les propos tenus. Ça n'engage que mon invité. Voilà, donc, c'était Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la fille qui dérange. Donc, je dis merci à Guise. Irène, moi non Mikolo azotia pe munoko bo comme munoko ta saka de banda kala menazo boyera pousser na yeba benga pipiu voilà soko meki kaka ayi. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Gisela de la caméra. Merci à Moïse le prof. Merci beaucoup à mon boss. JB Koumalouta Levra, pétrolier de Dallas. Les pétroliers de Dallas, Jacob Alobitala Kanaye, David Olito Doudou de caractère. Merci beaucoup Nazar, Lengelo, la Belgique, Bosé Belé, Dadi Mabi Mokolamobé, na Paris, mon grand frère. Je te fais des gros coucou. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et bye bye. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta hein, le gouverneur check.